Shalom, peuple de Dieu. Izanga Babino, maman Gisèle, maman Tolo Nassé. La Sibino, les 7, les 8, les 9 chiés pour la retraite, maman Tolo Nassé. Donc, tous les mamans sont invitées, portes ouvertes. Boya, tout ya kolela nzambe, pour na mabota na biso, pour na bana na biso, pour na mibali na biso. Mama telema la muka na pumbi. Oya lali eza mingi. Donc pour munguna lalite. Donc maman nyoso to bengio na tolo na se les 7, les 8, les 9 chiés kozanga te maman na invité yo na bolingo nzambe. Oya to bondela nzambe longo. Donc, dans le mois de juillet, on a biso ba maman tolo na se toza invité pour tolo na se eza international. Toza invité na Bruxelles. Ba invité biso na pasteur Deborah, la pesi pasteur Deborah Mbote. Donc tozo la date. Donc to communiquer une date ultérieurement. Donc maman nyoso telema. Nzamba pambola bino nyoso to na bolingo nzambe nde to mona ni naza na kondima eke to kokutana les 7, les 8, les 9 na tolo na se. Ezali ngawa bino maman Gisèle Sego la grande, maman tolo na se. Nzambe apambola biso nyoso. Bye bye.